Téléspectateurs habitués à Communication Plus Télévision, tu peux siminer beauté de partout, vous avez l'édition spéciale. Nande comme Moïse makanisa baimbo kaisi bandi vous avez na droit à koyoka analyse mais opinion na biso ami téléspectateurs matisa moi volume OK ko déranger bato pe nanda côté ko déranger pe bato na bureau parce que vous avez pe na temps na yo ya koyoka ba réflexion ya ba invité ba balé to zali na bango na casting na biso ya moko mwalelo ami téléspectateurs ezali bongo édition moko très spéciale lundi 16 septembre 2024 en direct à Kinshasa capitale yeko le Congo démocratique le loto ko choquer bato moi mingi parce que to ko ba vérité pe moi mingi le loto ko pesa pe ba analyse na biso makanisi na biso na ba sujet de l'air ba sujet zayi koloba monakati ya République démocratique du Congo les lois to ko évaluer moi moké to ko évaluer moi moké ami téléspectateurs musala o ya ba ministre ba ko sala le côté to ko évaluer ngo pourquoi mokonzi ya mboka zayi ko umisa to bien ezali na service discrétionnel na ya ko pesa biso je sais pas moi gouvernement tumino ade mais oh bazali ko sa musala kitoko est-ce que ba simbikisi est-ce que bazana yiki qui va sala mais pourquoi basusu ba ko se démarquer peuple congolais zo ko kabangote to ko sola ngona makanisa baimbo ka lelo mosala ya ba député to mosala ya député za kanini ami téléspectateurs est-ce que mosala ya député zali atongela kabiso ba po est-ce que mosala ya député zali ke na okabola basinga ba câble est-ce que mosala ya député zali ke na okabara biloko na ba orphelinat ba député to ko lomela moi moké mosala tu connais moi mon ami téléspectateur ma immense ça il y a réseaux sociaux il semblerait ami téléspectateur j'ai kamine kuna yiki complot et koti makasi na équipe oyo tata mokonzi a pesa qui confiance na ba dirigeant comme na PCA na koloba il semblerait makele to ko ka PCA DG ba DG na ba balé moto la koloba ko simbate na moni sous na ba réseaux sociaux document moko ko circuler ONG mo ça la ba révélation immense oh richesse école ba komi ko luka ko torpiller ngo ko kabola ka yango peza ina bato mususu baza ko se préparer ko sa équipe wana po bango ba yeba isuko za confiance tata mokonzi wa ekolo to beleli mokonzi ya mboka fungola misu na jekamino oyo la biso autour de cette émission to ko beta makanisi ba yimboka ndeko Israël Mutombo en tout cas confrère za ko senga ngai peto mekape ko pesa makanisi na biso lisumu na ezali nini tabu na ezali nini so ekaka lobi na bandeko tu as pesi conseil Israël Mutombo a commis sujet il y a moquerie il y a mensonge il y a insulte dans les réseaux sociaux est-ce que Azaï a droit à soutien de Moïse Mouité les lobos koé bango amis téléspectateurs je pense que Bozala scotché branché et Makanisa Baïmoka et bandi quelques informations rapidement amis téléspectateurs et c'est qu'il faut retenir que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pesa Kibongo honneur dans l'ancien président et à Sénat Mwanamboka, on a une image, chez Okitundu, qu'est-ce que j'ai dit Mwanamboka, Léon Kengo Wadondo, voilà. Le président de la République qui n'a qu'au vous avez une image, et si Kanine est qui tête à tête entre l'ancien président, il y a Sénat, le président actuel de la République démocratique du Congo, échange il y a des compatriotes congolais à solo, échange au Ezaki, na satisfaction totale, na libota, il y a Papa Nabiso Léon Kengo Wadondo, en tout cas, tu peux essayer de concernant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Oyo, Azaïko, qui est en face du monde, qui a un problème de mon côté. Na ba politique ya eko le Congo démocratique. Ndé toko le babo ami téléspectateurs, ba disposition nyon ceci est zoami. Rentrée parlementaire na epsa kibino ite na édition ya samedi et bandi et zongi lelo. Et bande konyo so bozo na biso en direct boy ba meki moi ko kanga ba pesi ba orientation par rapport même na entrée pays à presse. Entrée pays à presse rokota na côté on a tete rokota na ndenge ya sima ya parler du peuple. Moi mi be comme moi structure ezali boy ke Vital Kamerhe aluka ka pe excellence na musala na ye. Je pense que celui aussi ici makanisa baimbo kana moi lombangu toko sala effort toko mawana soki toko la bénédiction la chance ya kokuta que rentrée parlementaire na biso et zongeli ezako salema ba marche ezako continuer ko salema ba marche ya nene ba marche kaka ya soutien ezaki Kinshasa le Kinshasa comme na tile intérieur ya ndeko Constant Mutamba bandeko balobongo na kitiba sai na nzambe bakoti ba démarche natakisa kimno mokolo ya samedi comment est-ce que l'évêque Pascal Mukuna pe alobaki tobondele makasi pona Constant Mutamba boza komona ba déclaration ba marche de soutien pona ndeko na biso Constant Mutamba et puis on a lingi na rappeler na informer peu opinion auti ko sepelisa ba travailleur ba agent ba cadre nyonso ya ministère maé ko pesa bango ba fourniture complet ba kit complet na koloba pour la rentrée scolaire ndeko Constant Mutamba longonia naye bisika o yazali kolanda édition ya makanisi ya Baimboka. Na ebisa rabino ko
na makanisa bayimboka so ezali na bato oyo bakosala makambo mpona intérêt général ya population ngai ndeko Moïse Mbui makanisa bayimboka tokozala sima pour accompagner féliciter nazo attirer attention ya gouvernement na biso maman Judith Tuluka Tsumino pasteur oyo Kabundu Alessa mérite un soutien total pasteur oyo Kabundu Alessa mérite un échange pour être bino yom tozali chef ya gouvernement oyamba enano wana bozali komona ezali prière moko asali pour la nation ezali soutenu boyebaka prière ya nation au stade des martyrs ezali prière ou asali kaka na église na ye tango na landi prière ou na réseaux sociaux na lobi non en tout cas oyo esengeli tomeka kozwa ta extrait nango moke tolakisa na bakambi ya mboka na biso papa oyo voici papa oyo Kabundu Alessa makambo alobi na kati ya prière eza ko toucher secteur nyonso emboka na biso tosengeli to seke. Je pense que Tokolanda tout à l'heure moi extrême ok il y a le sambo oyo et puis nako senga na ba Christo nyonso ezala vraiment vidéo to ko partager ngo partout parce que ezali pour l'intérêt général ya ba compatriotes congolais. Ndeko Jules la lingette ami téléspectateurs na Sarabino malgré ben tox seigneur zali ko salema l'homme azali toujours constant déterminé ya ko silisa système ya kanyaka ekolo Congo démocratique ndeko Moïse Nguyalobi na ndeko Jules la lingette bravo longonia na yo koba pe semaine malamu na mosala o zali ko sala pona ko zongisa mboka na biso na ordre na matali gestion ya choses publiques bravo na la police bravo na ba service nyonso batie na nzela bokomona en image to koyoka si seulement si na ebité bandeko nyonso komona mwana wana oyo alingaki ko cha mboka en danger parce que soi-disant zali mwana ya ministre ba ko telemela boki Jacques Chabania ko ya likambu ya respect des lois respect à mibeko mais aboko mona ndeko azu sans cynique baya baloba na ye papa na ye azali ministre en tout cas na féliciter ba service e kitaki bazwa ki tona bango ya ko passer ti ya kitaki peu importe papa azali ministre peu importe papa azali général azali PDG et sengeli to ça mibeko likondi sous la vision tata mokonzi wa ekolo na ebisa kabino ete makambo komi ko changer na secteur ba ko ebisa biso na domaine ya sous-traitance lancement ou appel d'offres et ça la mipe ba société manso bino ba nyonso bozali na département to na service ya sous-traitance appel d'offres ya ngwane salami yo mutozali na besoin ya ko kende na lombango okomona site na bango ezali wana soko beti oye bana ko participer na lancement ya appel d'offres ou salamaki en direct à radio télévision nationale congolaise bravo na mwana mboka Miguel Kashala Katempo na vision oyo azali na détermination à accompagner tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ministre ya ma meilleure excellence Doudou Fwamba sengeli bo retenir déjà na conseil de ministre oyo mwana Kongo a présenté qui na conseil de ministre pe gouvernement na biso sili ko adopter projet et ordonnance loi de ratification d'un certificat de ministre présidé par Félix Tshisekedi Tshilombo évalué à 500 millions de dollars. Bravo Nandeko Doudou Fwamba pour na musala zali ko sala pour na ba compatriotes congolais. Nazo silisa ami téléspectateurs ezali na bandeko belé to mona gipe na ba réseaux sociaux pour na ko bwaka moi ba critique na matali régie des eaux. Mais na mekaki un peu ko sala moi investigation moké depuis qu'azali na tête ya gestion à régie des eaux 22 mois je crois 20 ou 22 mois seulement na tête ya entreprise mana Bosimba été asila ko engagé kaka 11 personnes. Ndeko oyo David Chuluma na régie des eaux 11 personnes wana pe ezali kaka ba technicien. Na oyo bomona ki na ba réseaux sociaux azui famille na ye ata membre moko ya famille na ye azalité na ngambo ya régie des eaux bazo ko signaler biso. Pe na gestion na ye plus question ya ba télévision na ba bureau ya régie des eaux bato nyonso ba yebi soki bokei bato bazaka na ba service monitoring sans consort télévision ezalité pour la distraction. Ndeko alobi ete esengeli to sala mosala avant ya régie des eaux banaye ko bimisa plus ou moins 25 millions chaque année pour na okenda ko sombaka ba produits chimiques tout consort mais depuis ndeko azali na tête ya régie des eaux 6 millions ya pas mané zai ko bima tomi tunika ba question mbongo nyonso wane banaye ko bima ekenda ka wapi ndeko aye na digitalisation na régie des eaux ndenge boza ko landa biso bokoki ko déplacer te mokoki ko futa pe mbongo na yo à travers téléphone na yo. Il suffit qu'on mette 40, 20, je pense, et qu'on paie ça, ma critérium, sur la régie des eaux, paiement, les informations, ainsi de suite. Voilà, bateau, tozaï koluka, quoi accompagner valablement Vision Tata Mokonzi Ekolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons dit, Makalisa Baïbo, Kamite le spectateur,
Et bandi nazali nga mon côté nazali na maître Gauthier Sopambu ay kota la biso pour le compte. Il y a CP Patricia Yambeko, Jean-Tini Gobilambaka, mbote na mwana Congo. Mbote ndeko Moïse Mbouyi, mbote na ndeko nangai Junior tukuta na plateau na yo. Très bien. Tika na pesa bana mboka nyonso. Mbote besika bazwami. Très bien. Bazala toujours derrière mon école tata école Fachi Béton. Où nous nous sommes rendus compte que le chef de l'État Félix Antoine Tshilombo a salma gambebele. Très bien. Mais il se pose un sérieux problème lié à la communication de proximité, c'est-à-dire que aujourd'hui nous avons un problème. Très bien. Pour mes alliés, le chef de l'État a salma gambebele, mais petit peuple a qu'au palper réalité, il y a bien fait chef de l'État. Voilà pourquoi nous avons créé une structure, une méga structure de communication de proximité. Très bien. En fait, de rendre palpable la réalisation de mon école Tata Félix Tshilombo et ça sera la bonne chose. Donc c'était le cas. Donc nous sommes en train de réfléchir autour de ça pour voir comment nous allons raconter les petits peuples en tout moment, comment nous allons transmettre fidèlement les actifs du chef de l'État Fachi Béton, parce que nous avons cru que mon amboka c'est mon bébé. Et je pense que les débats où les lois un débat républicain, tout le la nation, parce que nous avons que cette république, nous devons la protéger. Merci. Très bien. Nasengi na ba technicien tous en place. Émission est en direct. Merci na bantu nyonso ba ko occupé ba responsabilité na bango. Junior mon abouti na ba ko nous sommes en direct. Émission so que si bandito éviter ba déplacement moi moké. Mbote na ona pesi boyi malamu na makanisa ba imboka. Mbote ndeko Moïse en forme. Non, biso système ya Fachi Béton. Système ya Fachi Béton. Na lobiete plateau ekozala boyelo ami téléspectateurs, actualité commentée na ndeko Junior, ndeko Gauthier Sopambu, ndeko Moïse Mbouyi. To ba na moi moké Junior mwana buté na Maïmatali, ba ministre, ba excellence, o ba ko saka musalati, mais to ko bengaka bango ba excellence. Peuple aza kolela ko senga remaniement, je dis te tuluka ya na lombango po ete ba ministre wana ba yeba na kokende. Est-ce que zali demande moko ya solo, est-ce que yo pe loko la communicateur et investigation o ko remarquer que ezali ba ministre ba ko sala le côté en tout cas au sengeli tata mokonzi wa ekolo rapidement à ça la changement wana pour que peuple congolais se retrouve. Ndeko Moïse population même biso to remarquer. Très bien. Faille ezali na kati ya gouvernement. Très bien. Kobanda d'abord na ye moko mama Judith na remaniement oyo il faut akende aza incompétente maman on a salisuni na lobby kobanda d'abord na ye moko il faut akende imagine na gouvernement oyo nous avons que 4 ministres qui travaillent. Très bien. Ministre des Finances Excellence Doudou. Très bien. Ndeko na biso Jacquemaine Chabani. Très bien. Donc on a besoin de fonction publique. Na ministre Nabiso justice. Il y a non justice alingi ba spectacle trop. Oui on va y arriver. Na ko démontrer bino. Ndeko Moïse. Allez-y. Ministre Aliboso oyo akolanda départ. Il y a maman Judith ministre de la Défense. Le président de la République. Il faut revoir. Achela biso lisusu ba juriste te na ba ministère oyo ezali na mboko tozali na guerre. Très bien. Ndeko Mwadiamvita aokoka ko diriger défense eza komelaye. Eza komelaye ya zo monene teza ba audience. Oyeba ka kazala ka avocat. Mais sengeli ko yeba ba rôle et attribution à ministère mana parce que ba belé ba yeba ka ngote ba yaka na plateau à télévision pour critiquer. Tout ça la ka critique te sengeli. Omoni Jacquemaine Chabani. Très bien. Quand vous l'appelez, vous faites un message. Même à ta répondre au thé, mais à un message en compte. Très bien. Ministère, il y a sécurité, vous êtes lié à la sécurité. Imagine un député pour voir le ministre de la Défense. Un député. Moi, j'ai donné l'argent à un collaborateur, il y a ministre de la Défense. Pour que, à mon ministre, le ministre, il peut bisombongwana. Bayambi peut bisoter. Ozui numéro au commun ministre
aoka koyamba te yebisa ministre ou député ezali na sensibilité na responsabilité ba député ba téléphone te naza porte-parole na été ba député bauti est très bien bauti ko s'entretenir na ba wazalendo et d'ailleurs ceux qui ozali na motema makasi semaine prochaine na ozala na est tokoki ko tiende omona sacrifice nini FRDC na wazalendo ba ko sala pour que pena biso ezala rétabli. Très bien. Mais toza ko luka comment ko dénoncer ma union suza ko salema même na société Afridex ndeko na ngai eza quoi donc eza ko échapper même l'état congolais. Très bien. Mais ministre azoko ko yamba biso te basengi biso chintu tozwi chintu na topesi pe bato oyambaka bango ba communicateur ango oyo baza tout le temps en vide. Et nous avons compris c'est le système de leur chef et il doit partir. Notre pays est en guerre, nous avons besoin de collaborateurs, il y a solo. Très bien. Donc, pour un remaniement, merci. Mon conseiller Mboka Soki a bandai kocha et salamana janvier, pour un salamana novembre. Tu fêtes nango ata. Oui, n'a pas ce exemple. Chibala bala. Nani ndeko na biso Bruno Chibala. Chef de l'État a eu pouvoir en 2018. Na moi mouké. Très bien. Oyo Chibalabala a salaki na chef de l'État. À l'époque, Tozana ministre de l'Intérieur Basile Olongo. Très bien. Mais vous avez senti un changement. La population est indimement qui pensa Fachi à 100%. Très bien. Mais aujourd'hui, banano bazo sala pour que la population babanda baïna président de la République. Ce sont des ministres, mandataires, entreprises publiques, gouverneurs, la politique, et nous avons compris que ce n'est pas comme le ministre Didier Bidimou, Kabila bloque, Kabila ne bloque jamais Fachi. Même sur le plan diplomatique. Non, il doit retirer, écoutez, c'est le Fachi a le pouvoir, il est le chef de l'État. Très bien. Kabila Azan a pouvoir à mon côté, il va aller bloquer le président comment? C'est ba ministre, ba collaborateur ya Fachi, de okoka parce que ba mon solo intérêt à libumuna bango. Très bien. Merci. Batika Kabila afandanaye. Très bien. Nous avons le pouvoir, nous devons défendre notre pouvoir. Très bien. Donc remaniement wana, il faut et ça le mois de novembre, décembre ya musika. Tolingi to fêter Noël, na premier ministre ya Sika et d'ailleurs. La bango marche moko ya kiliki. Tozana bango ndeko na. Très bien, 5 minutes et koki pona junior mona buté to kapé makanisi. Yande ko gote so pambo. Remaniement de Palobi en tout cas il faut tolia na ngona wel tata mokonzi wa ikolo. Ko bana na mama j'ai dit te tuluka tsumino yepe l'incompétence notoire. OK, koto na défense de quoi simbi moi Mutamba pe koto ko kokate azali na kati ya populisme bon. Eza ko engager analyse na ye ngaza ko rappeler que bato za ko sepela na ndeko Mutamba pour preuve faut za ko mona ba marche. Gote so pambo 5 minutes de réflexion. Merci beaucoup Ndeko Moïse Mbouyi. Oui, moi je n'ai jamais gardé ma langue dans la poche. Très bien. Ceux qui n'ont pas ma langue, n'ont pas ma bouche. Ceux qui n'ont pas ma bé, n'ont pas ma bé. Très bien. Dans notre pays, il est de coutume, dans la politique congolaise, que le gouvernement investi par l'Assemblée nationale soit jugé par les actions menées au cours des 100 premiers jours. Très bien. Comment chaque secteur ministériel est fonctionné pour orienter l'action gouvernementale. Il se dégage aujourd'hui beaucoup de faillites dans le chef de certains ministres. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, dans le domaine de la justice, moi je félicite contre Mutamba. Dans le domaine, il y a finance publique. Je félicite les réformes menées par l'excellence de Doudou Famba. Vous allez voir quelqu'un qui est entré dans le ministère de la Finance pendant tout 100 jours. Oh, il a fait beaucoup plus de 7 réformes dans le secteur. Aujourd'hui, la paye est régulière avant les 26. Ce qui était difficile avec Nicolas Kazad. Aujourd'hui, contraire à pas son marché public dans le Nabiso, Babylone va retourner comme ça sur pas naïveté. Au PC 30%, lui-même avait tweeté. Excellent de Famba. Je le félicite personnellement bien, c'est un homme intègre qui incarne. Non, c'est un homme qui incarne des valeurs. Il est l'homme qui fait des actions au point des gouvernements très cohérents. Troisième personne, je salue Madame Yolande Lebe. La ministre de la Culture et Art. Non. Je vous dis, s'il vous plaît, vous m'avez posé la question, dans l'analyse. Aujourd'hui, notre pays avait un problème de sensibilisation sur la question linguistique.
La dame ministre, parce que les gens ne comprennent pas les secteurs. Non, mais elle n'est pas sur terrain. Non, c'est non. Elle n'est pas dans des médias. Madame Yolande Elebe, c'est une grande tête dans ce pays. Attendez, je pense que c'est ça, il passera chez vous. Vous allez voir que c'est une dame qui a un certain nombre de réflexions autour de la question critique. Aujourd'hui, les artistes avaient un problème. Comment la prise en charge interne. Très bien. Aujourd'hui, lorsqu'il est arrivé au sommet à ces ministères et qui dit Madame Yolande a créé un cadre de concertation entre les artistes et le ministère de Yakriti. Ce qui n'existait pas. Et il y a tant d'autres choses à Sali. Je pense que nous devons féliciter Madame Yolande Lebe. 4 ministres, Teddy Luamba. Ressources hydrauliques. Là, je pense oui. Il a mené des réformes très très significatives. Et j'ai fini par là pour dire que les autres. Parce que nous sommes dans deuxième mandat, deuxième quinquennat. Très bien. On n'a pas besoin de joueurs qui viennent. On a besoin de joueurs qui on n'a pas besoin d'un gouvernement aujourd'hui. Nous avons voulu faire ceci. Mais faites des actions sur le terrain. Au moment où on a minute avec l'action à Bango. Ils ont agi même dans la précipitation. Mais ministère pêche et élevage. Oui. Agriculture. Beaucoup de recherches. Là-bas, la recherche ils ont un domaine CNT. Centre national sur la technologie. Très bien. Et une structure technologique de recherche sous son qui devait faire beaucoup de travail. Aucun tourisme. Inexistant. Aucun tourisme, ça ne marche pas. Donc je dis, dans une logique rationnelle et de bon sens, beaucoup de ministres ont démontré leurs limites. Très bien. Il sera nécessaire pour le chef de l'État de revoir le gouvernement d'une manière urgente pour que tout ce gouvernement malam, même avant décembre, même avant janvier, tout fait un gouvernement pour que tout contrôler bateau le Très bien. Je pense que tout ce chapitre a mis le spectateur, mais il n'a pas sapé Longonia, rappelez nous Canada européen opinion. Longonia félicitations, na ba ministre au babale. Au bazali ko travailler na dio moko synergie yo. Merci na choix tata mokonzi. Ministre na biso ya habitat, urbanisme, na ministre na biso ya affaires foncières. Voilà. Maman Kassia Bandoubo n'a pas crispa. Vous sentez que Batoubaza qui accompagné Tata Mokonzi wa Ekolo na ba construction anarchique na biloko ezali ko songa mboka te. Na lingi susu na betambela na mama oyo ya humanisme ya affaires sociales. Maman Aziza Mounana. Tala bateau ba comprendre les soucis à Tata Mokonzi wa Ekolo. Ba felan ba veuve nyonso. Oh bana ba militaire. Ba tata na bango baza en franc. Maman ana pesi bango sourire. C'est ça la vision de Tshisekedi. Basusu boza kolala, bolala pongi. Toko fêter na remaniement na bino ami téléspectateurs. Tokangi chapitre wana yambo ete tokota na dossier ya Jekamine. O ezako tungisa batebele. Monsieur le DG en place, monsieur Placide je pense. En tout cas, ezali mbela ya suka na ko lancer. Et sengeli na biso to mona clair. Avec l'autorisation ya hiérarchie na biso to koyeba na kosala demande na biso ya enquête na makambo ezako lekala kuna na Jekamine toza koyoka. Autour de cette émission koyoka ba révélation mususu na linga moko te na partager. Mais avant to koma wana to sola moi moke na musala ya ba député. Oh to komi komona actuellement oyo. Bande kona lemba ba bengi biso balobi de kombui. Ah we komi na ebité tapage pe entre les députés. Tu es commis affrontement entre les députés. Na ba circonscription na tanga wa lemba penza. Kotoyo ba pesa ba câble à courant. Koto ba ya kotongela. De kombui musala ya gouvernement ka sezaini. Ndeko Junior Mwanabute 5 minutes à réflexion. Est-ce que mon salaire député Zalé Kenda Tongela Biso Bapon, Apesa Biso Basinga, Ndaki Sanabo, Laksaboni, Laksanga, maman encore, il faut que tu aies un combo, Zaï député provincial, maman Nobertine, Babiye Kuna na Lembaza, maman sociale. Est-ce que c'est ça le travail? Est-ce que c'est ça mon salaire député? Akabola Kabasinga courant, Akinena Baouen, Jakabola Biloko. Est-ce que Batmaza cause la maman Nobertine député à Lemba? Maman Lumière. Maman Lumière, est-ce que Baza cause la Naïma Kamouana? 5 minutes. Ndeko Moïse. Voilà. Oyebi, Nyonso wana ezali. Ah, ça peut me tasser. Nyonso wana ezali. Tout près de la population. Nyonso wana ezali faute ya gouvernement. Très bien. Soki député amoni base na ye, baza na kokoso, amoni ki azana ba moyen. Pourquoi pas aider bango? Et moi j'encourage de tels députés au lieu que ndeko somba ba mapangu na ye, au lieu à ça la folie.
na mbongo ya république alobi na kabola na bao baza konyokwama. Il faut encourager ba député wana. OK. Il faut que sambe la nzambe a pambola bango, c'est-à-dire ceux qui ba komi le loba millionnaire ba ko sala plus. Et bon musala ba ko sala nini? Député to rozela ina ba contrôle parlementaire. Imagine na gouvernement to ceux qui na 50 et quelques ministres. Il n'y a que 4 ou 5 ministres au ba ko sala. Ba onyo swana ba futa dialo. Yebi sangai député azomona même problème ya courant. Très bien. Tous en a déjà. Tous en a ministre na biso sectoriel. Est-ce que na mboka na biso pour que DG à répondre yo même na un message à Pamba. Très bien. Ndeko na ezali pasi na mawa. Mais soko komeli DG ya SNL qui nazana cop moko na ba étranger moko bazoya. Mbangu passe au bureau. Hey, Congo. C'est pas vrai. Donc je vous dis la sensibilité na moment ya cop. Cop na ebiso ke cop wana okomona mbangu bako aligné yo. Erio zokoma bazotala nanu veste nini yango lati soko moni parfait zoko solo parfait même 2 mètres wana est-ce le DG va vous accueillir tout de suite là monsieur wana kotiso ba mono zana ba chinois ba privilégié. Très bien. Nyonso wana ezali défaillance système on a tout tika yango. Tout à fait. Quand vous représentez le chef de l'État dans le secteur moko essayez un peu de communiquer avec le peuple. Boye ba passe yango ezanini. Très bien. Maintenant député par exemple qui naza député na fandi na chango na okomona mulili na tuni SN lobby tumbongo ezate budget ezate ndeyo sengelo bano sala musala ya gouvernement na komi bon au lieu na somba groupe électrogène bamona kaka ki epana ngande eza kopela mais je vais aider là où je veux que le gouvernement a ça DG wana na parlement mais à quoi vous corrompre papa tozana virus ya corruption RDG Zoya Abandi alobi wana comme eza député nini yango benyisinga motion maintenant akoti na regroupement moko songolo pakala. Très bien. Chintu yango pesanga pe liste 15 personnes ba banda ko toucher maboko banque et directement moni makambo wana moni DG atingami. Très bien. Alors système on il faut totika yango. Très bien. Et ça système moko ya mabe koleka. Très bien. Ba DG botika orgueil. Très bien. Boza ko représenter chef de l'État et bao ba noma qui ba voter qui chef de l'État et sa population bino bozo ko comment se fait-il que vous voulez diriger quelque chose où vous n'êtes pas en contact avec na batwana aurait pas passer ngo nini donc musala ya député et là peut ba député il faut ba ajouter contrôle il faut ezala makasi. Très bien. Ce qui bomoni fai moko au lieu bokende ko sala copie ya chintu bobengisa mutuana. Très bien. Tala expliquer biso koko César nini. Non, ministère de la finance a pensé que biso mosoloté, c'est pour cela tout moyen de fonctionner et zaté. Bon interpeller ministre de la finance. Il y a capé boni loi et lobby boy. Constitution na biso et lobby boy. Mais mosolo et okobimate net na minute onip depuis janvier. Il y a année passée. Très bien. Si lelo batika la jamais consommé matin un likotate. Dis-moi cette entreprise va fonctionner comment? Attends, écoute à Nazan n'a pas preuve. J'ai même appelé le ministre des Finances pour que toi est-ce qu'il ne peut pas vraiment intervenir parce que ce sont les possibles citoyens de Gonangaï. Une année déjà. Je vous dis, entreprise au NIP comme même chef de l'État même chef de l'État na eloko moko ba yebi ke ezali aventure. Makambo ba carte d'identité ça. Nicolas Kazati, Peter Kazati, où en êtes-vous avec cette situation-là? Nous sommes ezali pasinamao. Ndeto ebisa chef de l'État boye. Très bien, si ça wana. Ko diriger na mawate. Très bien. Mboka na biso pour que esimba il faut dictature et banda au sommet. Tina petit peuple wana. Mutu asali kokoso. Cause la même attaque conseil des ministres et d'ailleurs pour moi chaque vendredi conseil des ministres on a président fois sur soir yango ba ministre ba komi copie ya chinto ba zo kaka mbongo pe musala malonga oui et mama eko manini na lobby boy ba sala ka conseil des ministres même par mois. OK, une fois par mois. Très bien. Parce que zambongo ezo kende pe ba décision ba kozwa tozo mon efficacité na ngona kati ya peuple ba zo exécuter kati mission. Nous sommes des communicateurs du chef de l'État. Très bien. Et nous le faisons gratuitement parce que nous aimons notre pays. Mais nous devons avoir aussi le courage de dire la vérité quand ça ne marche pas. Très bien. Totika
au moins ba komina condamné ba communicateur mususu ya Dialelo po ere ko yindao ba collaborateur belé ya fachi ndeko na ngai mettre ko ko contredire ngai te bako kamata kaka na Brazzaville awa zela mususu pe bimi na maluku awa okokatisa pe Brazzaville okomi kuna obimisi passeport belge passeport boy mena biso yo baba ndeko Gauthier nde bako banda mabanga ko sakana te tokozanga mandefu lokola ndeko na biso Joseph Kabila wana tokomi ko kima. Alors c'est le moment que le chef de l'État doit vraiment faire quelque chose. Ndeko na biso maître Gauthier Alobi remaniement et ça na makana ba ministère te tina ba entreprise publique. Très bien. Et bah ça le système moko et nazo condamné na ebité Conseil national de sécurité existe là. CNS. Depuis le départ, il y a Jean-Claude Boukas. Professeur Obache Wana. Na ebité azo confondre ko pesa cours ya université na makambo etali sécurité. CNS c'est un service oyo, il faut aider chef de l'État na makambo wana. Même les ministres de ça musala ko pesa contre qualité. Ndeko il y a les changements non? Yo musala yo zo sala wana. Changement ezaliti. Na mona ki ozaki pa kabunjwa les. Pourquoi yambi? Tu penses que moni ke au popoli ba vérité et que na sango na population. Ndeko Moïse na communication plus il faut na yamba bango. C'est-à-dire ce qui va pousser que tel service c'est le changement dans terrain. Très bien. Et ça, la justice. Très bien, merci. Donc, merci à Milo. Député, bon revoir façon que ça makambo. Mais nous avons encouragé beaucoup à salaire na bino boliaka na peuple. Je vous encourage. C'est bon la République. Très bien. Théoki Junior Milo Mwanabouté. Théo Kapé notable oyo babenga ka grand notable ya lemba Gauthier Sopam parce que nazuka pour ba déconner aller baba benga kingai week-end et puis na kitaki sur place na moni pe ba action yo maman député provincial ya lemba maman Norbertine na bandeko ça na ngoto lobby est-ce que c'est ça le travail il y a député Gauthier Sopambu vous avez 5 minutes à réflexion ce ko kabola makanisi na yo lolenge kani na question na bisomara. Merci beaucoup Ndeko Moïse Mbouyi. J'espère que l'image automoni à maman Norbertine Matanda. On les a pris battant l'image mususu voilà. On a qu'un Banzalemba. OK. Copé ça plus de 900 mètres de câble pour que ba électrifier bana Banzalemba. OK. Kuna likolo. La likolo la Banzema na kati. Maman Norbertine cette dame là. En tout cas je voudrais les féliciter très sincèrement. Allez-y. Na ba député provincial ville pour ça qui ça. Ceux qui bazali 40. So baza 3 au exceller côté population il y a maman Norbertine Matanda. Non, on a député provincial bazali. Maman Norbertine Matanda, on va bien femme maman lumière. OK. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est dans sur place, il trouve la solution. Pas plus tard que les mois passés. Banga ba spolier première porte. Il y a Fiki. Banga tonga station. Maman Norbertine Matanda a telemi. Très bien. Abiniet. Namolo balaba na lemba. Aye alobi que vous ne pouvez pas construire. Très bien. Pas plus tard que le dimanche. Samedi dimanche awa. Accueilli na Ophelina, ba Ophelina ebele ya lemba qui senso matete pour appeler bon ba kit électoral. Ba kit scolaire pardon à la classe. C'est-à-dire que pour moi, là Nathalie Bakcho mon moi si au maman Norbertine Matanda, je me suis dit voilà les députés que nous avons besoin. C'est-à-dire que pendant les vacances parlementaires, les députés ont l'obligation de rentrer chez leur population à Bango, base de Bango, pour ne pas nini. Ba capacité na bango en fait ba ko couleur la forme ya loi mais ce qui il y a des hypothèses qui dégagent pour un député. Allez-y. Lorsque aucune vacances parlementaire vous avez ma mission bien identifiée. Très bien. Qui ne ko récolter ba déshydrater la population na yo. Si tu as la mesure la capacité il y a quoi apporter un plus de membres de la sali vous pouvez poser des actes. Très bien. À mon niveau Fernand il y a lemba ya momba a qui appelle kit scolaire. Amoni bana Mazalemba, bazana problème ba courant, appelle ba câble. Maman va prendre mbongo, appelle ba fond ya mbongo. C'est-à-dire que ayoki sous sa population, ameko sala mukie o ya zana mondende ko mabita bi, salaire na zwaki, akoli on paye mon famille na yi. Très bien. Sans que population mais comme on a souci à base, aye amoni base na ye, asungi mo mukie rosunga, en fait quand même appelle ba souci à population na ya lemba na ba député provincial villa ça. Mais si nous avons des députés pareils,
40 na ville qui ça. Très bien. Vous ne savez pas que non, voilà, il aura un petit soulagement pour le côté peuple. Très bien. Mais on n'a pas de députés provinciaux, pas de députés nationaux aujourd'hui. Pendant les vacances parlementaires, va se retrouver dans Bangouanzou, va se retrouver dans Chine. Très bien. Dubaï, ça dit que député provincial, député national, le là on a l'hémicycle. Autour de quels sont les déshydratés à la population? Zéro. Ne vous dites, cette fois-ci, le peuple est trop vigilant pour être député. N'a pas ce qui est au mandat. Qu'est-ce que le Bélinga dans l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que le Bélinga dans l'hémicycle au pays? Le logo, le logo, aucune proposition. Même pas une initiative. Pour que la population attende là. C'est là où nous appelons tous les députés dans bon sens, dans conscience. Vous avez le rôle de voter les lois, de contrôler et aussi de proposer ce qui est intéressant pour le peuple congolais. Il faut un contrôle, il y a rigueur. Pour moi, que non, tous les DG qui sont ici, ils doivent être contrôlés. Mais comment les DG de la SNEL persistent? Non, c'est monsieur là a arrangé des choses. S'il a arrangé les choses, s'il a arrangé les choses, en tout cas, s'il a arrangé les choses, il peut appeler son chargé de communication à la télévision. Très bien. Avec le réseau que de A à Z, il a fait quoi? Parce que nous avons des soucis là. Le peuple, ce qui est pas maman pas n'habite bien. Déjà c'est la CNI, ça peut pas 060. Courant est malamoté. Ça dit que manque une communication de proximité ça t'est. Aucun n'a déjà dans la régie des eaux. À ça me belé. Aujourd'hui tout ça pour tout le monde que non régie le commis n'a pas carte commis. Très bien. Pas préparer ba ni commis. Ça dit que ça prouve que Moussa c'est mais ba mon ngoté parce que il y a pas un accès facile entre ceux qui parlent pour le peuple il ba tout ça bo na ba to ba na carte. Communication mais lorsque vous l'écrivez pas mon abango et pense qu'à tout moment déjà vient de tout le monde doit mandater. Très bien. On a besoin de parce que nous défendons le chef de l'État. Très bien. On a besoin de prendre des informations na source. Très bien. En fait tu auras un palpable na petit peuple. Merci à Gauthier. Est-ce que ndeko Moïse Mbouyi on dit que na mboka na biso ya to produit ba batterie na mboka o na Congo oui bien bakaro ba produit ba mboka na biso tout est-ce ba bien communication écologique. Ezalité ministre Julien Paloukou. D'ailleurs, lui d'abord il ne reçoit pas les gens. C'est là moi j'ai dit, le ministre qui casse, raconte avec ma petit peuple, il doit être dehors, pour intérêt à la population. Très bien. C'est ça notre souci. Très bien. Merci à Gauthier Sopambo. Merci na bande koma ba Kongomani, boyo kasikoyo. Et loko na sengelia wana lobiete. Na kokita pour conclure et pour dire des vérités. Je pense que le message est comme la DGA Jekamine Yoka Malam. Oyezali dossier à souka nazolo be la société mana tata mokonzi wa ekolo. Toka oyezali communicateur peu d'investigation à Kenaki. Na makele le nom sozo yoka. Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours Jeka. Chef de l'État paie simino confiance. Mais otoko batu ba bibundi saka batu boyeboy. Est-ce que cela est vrai? Junior Mwanabute, vous avez 5 minutes dossier à Jekamine. Ozongi li suswa. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ndeko Moïse. Très bien. Merci mingi. Nandenyo zongi singa ili susu na débat oyo. Très bien. Makambo etali Jekamine. Ezali complot. Ezali pe lisusu bato bazako welela kiti. Ngana zolinga kana zala DG. Kiti ya Bokonzi. Très bien. Kiti ya Bokonzi. Très bien. Tozalina DG. Tozalina DGA en charge à mine. Tozalina DGA en charge à finance. Très bien. Tozana PCA. Voilà, y compris les membres du conseil d'administration. Très bien. Voilà les problèmes. Place Ezali. Allez-y, moi, Nakoko. Ndeko DGA. En charge à finance. Très bien. Na PCA. Balancer opération Dragon. Qui veut dire opération Dragon? Opération Dragon, c'est-à-dire il faut que quoi il s'amite nyonso oyo monike eza ko empêcher ba intérêt na bango. Mito amonde banani na banani. DG ya Jekamine. Ba accuser na makambo ebele. Très bien. Parce qu'ils ont centralisé pouvoir. Il y a des démarches dans la marque
pour maintenir fauteuil na ye. Très bien. Bao monsusu pe bazo sala démarche na bango. To ba matape likolo. Bango pe ba matalikolo. Mais le victime on a que la mawa. Oh yaktikali na katikati. Très bien. Ndena. DGA en charge ya mineur de Ludovic Monga. Allez-y. Tout ce qui se passe actuellement. Premièrement, Eza Moutunaye. L'opération Dragon. Balobi, DG, Placide, na Ludovic Monga, Bangonde, Bazakoteka, ba Karen Minier, ce sont des millionnaires. Bakamati, dossier Moko. Oyo, je crois qu'il y a un là qui yo. Allez-y. Contrairement quand on a ONG. Voilà, ONG Moko, Kundia. Talala. Très bien. C'est une ONG soutenue par Katumbi. Donc c'est Katumbi qui a créé cette histoire. Moïse Katumbi. ONG Oetika n'a jamais bien fait, il y a chef de l'État. Très bien. Mais l'opération Dragon a recruté ONG Oyo. Ok. Pour maintenant acquiser le DGA en charge Yamine. Ok. Naba démarche au Bazako Sala na ville à Kinshasa Ao. Nyoso wana tout soit disant que au tali document wana ce sont des milliards. Mais ce que tali DGA en charge République nazo perdre. Voilà. Pour défendre le DGA. Ngana lobby. Est-ce que baza capable il y a que ça la confrontation na ressources humaines ya Jekamine na management. Très bien. Baye ndenge batanga ngoboy. Ba continue na kati ya Jekamine. Est-ce que babiloko oyo eza occupé ndenge bango ba mentionné yango très bien ou bien ezali toujours dans gestion à Jekamine et même le chef de l'État est au courant. Très bien. Mutu oyo bazako luka. Allez-y. C'est Ludovic. Le DG en charge Amin. Il y a eu des fuites d'informations, ça disait que non, déjà Jekamine lui doit partir. Ba monsusu bayo qui est loko wana nde ba créer opération Dragon. Opération Dragon, c'est-à-dire quoi? Bah mettre opération Dragon, il faut récupérer Bakoïsa. Ludovic na DGA parce que bache bango na batomoko. OK. Que soit disant bangonde bazo sala mafia wana na kati ya Jekamine. Très bien. Et il y a aussi un problème tribal et kokota pe na kati. Na minito yo soki to kiti na Katanga. Pe na kosenga na Ludovic tokita. Parce que mutu ba akize mingi na makamboana ezaye po oyeba information ya solo. Ya solo to ya communiquer na bato. Ndeko na ngai ezali pasina mawa soki une équipe comme ça que le chef de l'État vous fait confiance. Très bien. Bobandi ko bunda bino na bino. Oleza la batalibanda baba ndo bunza baluka bokoya. Le PCA et le DGA Masangu, le fils ya gouverneur Masangu. OK. Bango basalinde bangonde bloc na bango. Oyo to bengi opération Dragon. Vous avez des preuves. Je dis bien. Vous avez des preuves aussi. Ndekonanga. De DGA Masango. J'ai participé dans d'autres réunions où ils communiquaient que nous devons faire l'opération Dragon pour faire partir tel. Ça, je vous dis, j'ai entendu sa voix. Très bien. Le PCA, en train de communiquer, n'a pas communicateur naïe. Non, mon gars là, il est très dangereux. Azo Pesabiso, passage. Et le mal maintenant avec le DG Placide, c'est quoi? Parce qu'il ne veut pas collaborer avec ses collaborateurs. Maintenant, comme il est là, Ndakumoko, Djerebimi. Mais je vous dis ceci. Allez-y, terminez par là. Vous dépensez de l'argent pour que vous remplacer Placide. Très bien. Vous dépensez l'argent pour nuire na Ludovic Monga. Très bien. Vous cherchez même des Chinois. Bakende ko piéger Ludovic Monga. Très bien. Et tout ça qui gagne. Tout est vanité, Ndegonangai. Tout est vanité, Junior. Tout est vanité. C'est ainsi que maintenant que vous lancez un message pas Tata Mokonzi Waikolo parce que nakoyebi sa chef de l'État boye. Sili sawana. Muto oya za kotambola na sac ya mbongo. Pona onome ye. Ako pesa ba collaborateur na yo ba sala auto bengi diplomatie.
ceux qui ont nommé, est-ce que vous avez vraiment un souci à relever les défis et l'entreprise? Parce que c'est mon argent qui a fait que je sois nommé. Merci pour des révélations. Très bien. Le DGA, Ludovic Monga, Aza innocent, ce sont des chantages et la main noire pour déstabiliser le président de la République. Très bien. Marche yo ba ONG ceux qui dit la wana eza ko organiser na Kolwezi pona ko senga départ ya Placide na Monga. C'est financé par les initiateurs ya Opération Dragon. Opération Dragon bazana ba partenaire na bango. Et c'est Moïse Katumbi tata mokonzi ya école. Parce que le monsieur qui est aux arrêts vous connaissez combien de fois il a menacé Ludovic Monga? Il a des preuves dans son téléphone. Intérêt à Moïse Katumbi, un faux Katangé, le menace, et vous allez fuir, toi et Chilombo, vous allez fuir. Ça, c'est cette qui connaît. Ça, c'est encore des révélations. Je dis bien, ce monsieur-là, il faut justice kangaye penza pour maïnyo soit au sala. Je vous dis, mais il faut pas coincer penza. Moi si naïa to samawa, moi si naïa. Non, écoutez, il est pas allié lengi. Omoni makamboyo ngai nande ko gotio to dénoncer kao. To tcheba vina biso en danger public lisusu. Et nous devons assumer tout ce qui peut nous arriver. Très bien. To memela kabasi na biso mbongo. Oui, to memela kabango. Rappeler que boloko ezala. Il faut pas y baquer, boloko pe ezali. Très bien. Merci à Junior. Koyinda. Maman Bombakape. Le problème qui est là, merci à Junior. Zela na pesa un minute 30 secondes, si ça clôturer 30 secondes. Nakosenga na Ludovic Monga. Très bien. Vous êtes sincère et honnête. C'est ainsi que le chef de l'État vous apprécie. Très bien. Restez tel que vous êtes là. Merci. Ne soyez pas intimidés. Merci. Par des tambourinaires. Merci. Même à Tabasali bloc na bango ndenyenini. Tant que omiyebi ki ozali juste. Nzambe akobundela obitumba wana. Merci à Junior Mwana. Et marcho ba oko sala ba oko organiser yango. Merci. Biso pe to ko sala pe marcho ya soutien à Ludovic Monga. Na ba o baza sincère. Très bien. Pe na ko yebisa ba to opération Dragon Boye. Premièrement, le dragon, c'est parce que tu as opération à aigle. Et il y a qui est simple. Dragon a représenté Satan. Donc, merci. Kozwamo Moko. Merci. Yamabe Koleka. Merci à Junior. Ok, même Dragon est le chef de l'État. Merci. Donc, bon, à la calme. Nous allons promettre, Nabino, amis téléspectateurs, que cette fois-ci, ce qui dossier, soit c'est les DGA qui va parler. Ça, l'effort, on a un service, Naeboyoka. Sengeli kimia yé mutu balobi azali tirer toucher et puis to ça l'effort wana DGP. Qu'est-ce qui se passe dans la société man? Si est seulement si elle est vrai na goya so ezali lokuta na kobimisa ndeko pe na poisa. Mais on a ligné na pesa information rapidement pour tenir pesa mettre Gauthier Sopa maloba suka junior poto silisa information moko pona bandeko nyonso ba communicateur o boza ko benga ngape en privé. Na maimatali structure na lobaki a officiel désormais défenseur de la République. Structure manant de Moïse, il n'a rien à voir. Azali recruteur T. Azali pe moto T azoko zwaka ba communicateur pour rekotaka bango. Voilà la personne qui est chargée à monitoring. To ya ko recruter ka bato ba communiquera pour le chef de l'État. Il s'appelle maître Winner Kankolongo. Défenseur wana bo moni derrière ezali Moïse Mboui. N'a rien à voir les défenseurs de la République. Ngana ko relayer information. Bande kwana balobi onyo sa yebi Winner Kankolongo wa azali ya IDPS. Ozali, membre et appartenir à l'Union sacrée, mon andeko, winner pour un recrutement. Mais si et seulement si vous communiquez des vrais pour le chef de l'État, au Lekakaba plateau, Nini, est-ce que vous communiquez à paix? Nous avons dit. Très bien. Merci, ma défenseur de la République Bangwana. Maître Gauthier Sopambu, vous avez 3 minutes pour te clôturer. Makanisa Baïmboka, ya Mokolo Mwalelo, rentrée parlementaire et Salemi, moi, le Banaba député, n'est aussi ça, ce qui tend à permettre Israël Mutombo, lui-même appelle Nini Oya Soumemi, tirer un peu partout dans les réseaux sociaux. 3 minutes, on va clôturer cette émission. Je voudrais que Komo Zimboui coupe ça, Bokako soit na mboka Israël Mutombo. Très bien. Parce que
Natangi moi Namboka Israël Mutombo, j'ai compris qu'en lui, il incarne les valeurs. Très bien. Il a le comportement de Lumumba. Là où il a ma B, Israël Mutombo, là où il a ma B. Là où il a ma lame, là où il a ma lame. C'est là où moi je le félicite, mais Israël Mutombo, pardon, tenez bon. Mais ce qui me fait mal, le comportement de certaines TikTokers. Oh, Israël Mutombo, là, a les vidéos, dénoncer la dépravation des mers. Très bien. Oh, bah, influencer, soi-disant, bah, qu'on conduit bateau. Pour la côté, ça va vivre mon le couteau dans la place publique. Mais en réalité, ce sont des gens qui souffrent. Mon amour a dénoncé ces comportements. Et aujourd'hui, a comme objet, il y a injure, il y a diffamation à l'endroit. Il y a TikTok. Voilà pourquoi on a coupé ces maboko, pour soit à tenir bon et bien à côté de défendre la valeur. On a soutenir les bitumanaye. Comme on a dit que c'est ça, il y aura une marche. Très bien. De nouveau, la dépravation des mers, nous allons les accompagner et la structure défensive de la République qui incarne les valeurs à son sein va accompagner Mwanamboka Israël Mutombo. Et d'ailleurs, dans les stratégies qui ont été mises en place, la structure défensive de la République va décerner encore un diplôme de mérite à ces grands hommes comme journalistes. Et je vous dis que nous allons revenir avec Magamo Moussoussou. Nekonangaï Moïse Mbouyi. On appelle ça une très grande félicitation à papa Kabundu Wallace. Cet homme dédié mérite beaucoup dans ces pays. Je suis parti tomber dans une vidéo où l'homme de Dieu a côté une maille à salité. Très bien. On a combattre ces grands virus, coronavirus. Très bien. Il y a un qui épargné le coronavirus parce que Kabundu Wallace a mis ses pieds. Je suis dans ma belle pour assembler Tata Ndame Nabiso et nous avons vu les fruits. Nous avons vu les photos de la Batabonde. Il y a coupé ça. Maboko. Très bien. Et on a député aux rentrées parlementaires. Très bien. Je l'ai dit dans le but que je suis très déçu dans le comportement de ces députés. Pendant la vacances parlementaires, un député doit être à côté de sa base. Très bien. Plusieurs députés nationaux, je dois être rentrées parlementaires. Quels sont les déshydratés à la population au Bagoya dans l'hémicycle et à l'Assemblée nationale? Très bien. Je suis en train de noter certaines négligences dans le chiffre de certains députés. Très bien. Un député, c'est un envoyeur, il y a population. Très bien. Au cours de la vacance parlementaire, pendant 2 mois, 3 mois, au moins il base dans le de Moïse Mbouyi. Mais tu vas dire quoi à ces peuples-là? Et on a félicité le député Moko, provincial de la ville de Kinshasa. Norbeti Matan. Maman, on va féliciter. Merci. Il a très forte et dynamique pour la région. Très bien. Merci à Gauthier Sopambo. 3 minutes rapidement. Junior Mwanabute Milo, Tosilisa. N'habitez sur Rosa, na moi, parce que Zali Kabouya. Merci tous les combat de Israël Mutombo naba tiktokers mako kosaka peuple ba député paye un message 3 minutes rapidement. Ndeko nangai d'abord na pesi félicitations mingi na Israël Mutombo. Très bien. Parce que ko dénoncer oya dénoncer bana basiwana. Bana basiwana bakie ko simba bakisi. OK. Pona ko bebisa mission na bango eza ko détruire la jeunesse. Très bien. Na biso. Très bien. Et comme Israël aza asambelaka na aigle, c'est-à-dire il y a un dragon Israël Mutombo na dragon il y a un aigle. Très bien. Bon Nzambe na bon mbala moko Nzamba ebisi tire bana baswana. Très bien. Bazo ya ko bebisa bana na ngai. Très bien. Nde omoni bandoki nyonso bako sangela Israël bako sangela ndeko na biso Kabundu Wallace. Mais nazo ebisa na bandeko wana boy. Très bien. Batumi balé oboke ko toucher. Boye bango malamu te. Très bien. Na pesi bino exemple ya ministre ya finance Nicolas Kazadi. Le jour a pointa pona ko bebi sa vie à Israël Mutombo. Israël Mutombo lobaki le dieu de William Aro Branham. Très bien. Et aujourd'hui Nicolas Kazadi est où par terre. Millionnaire. Pas par terre, s'il vous plaît. Par terre, en fonction T. C'est ça, le mot que je peux dire. Le terme. Ils sont en fonction T. Très bien. Israël Mutomba Betaye, hyperkit Angobo. Maintenant, Yokutu, même Mata, le Pangwata, il y a 30 sur 30 aux Anangote. Ozo Kende, ko déclenché guerre. Na yoka kimoko lobi azana lokolo $12,000 acha lokolo $12,000 na lobi boye na lobi boye eza biloko oyo baza ko pesa bango ba poudre ba pakolaka pour que ba ya kozwa kabiso atana mwa ba téléphone na biso papa moni baswana na mutu kana wana oteka ngo do bazana mission mabe okoteka yango siko biloko wana ndeko Israël amoni ke ndenge jeunesse ya konyo kwama il faut intervenir na féliciter lisusu ndeko pasteur na biso prophète Kabundu Wallace. Très bien. Oyebi
bato ebele na kinao ba yebi Kabundu Alesa malamu te. Très bien. Nga na yebi Kabundu Alesa na Mbujimai. OK. Il est songe comme moi, mais un Congolais, comme je peux dire. Kabundu Alesa et le commissaire Bongo. Kopesa. Donaye. Partagez avec le papa, petit. Papa, Nambujimai, Kabundu Alesa. Aebisi moi si na yeke nzamba ebisi ngana bénir papa oyo na biloko nyonso andako. Très bien. Moi si na ya za témoin makamona za kolo. Kabundu Alesa zui biloko nyonso wana moi sa zolo mais toko fanda wapi? Kabundu Alesa bandi ko sambela. Asambelele ba crezer. Ba crezer ba kei ba zui mama diamant ba million. Ba zui dim ba pambolier. L'argent que Kabundu Alesa aujourd'hui azanango c'est par rapport ya musala ya nzambo azako sala. Et à découvrir secret moko eza kokaba même moi sinaye kokaba wana eza mission on zamba pesa bango yango wana. Très bien. Alors lokolo bino bobandi bitumba na ye na kosenga bango bakende kosenga bolimbisi. Très bien. O tata wana so côté lo na jeune abandi kolela amatelo montagne papa ezali na eloko moko na koko bakisa na kosenga en tout cas on a fini na kosenga na Kabundu Alesa boy. Asambela na nzambe na ye oto yebi. Très bien. Abaki donc Zambé on a intervenir et pas fachi dictature. Atindela fachi ange Michael, c'est-à-dire azali na mbeli ya kokataka ba miyibi nyonso ba collaborateur ba entouré ye. Merci. A réunir basala nzambe ya solo pour prier. Merci. Mpona mboka na biso. Très bien. Parce qu'azana doana. Très bien. Bon dit bongi c'est là tozo kabana prière oyo très bien. Tozo kabana prière ami téléspectateurs na lobiete. Toyo kabiso moko la prière pour la nation congolaise. En tout cas, je pense que tozali après-midi déjà 12h ici Betty motonyo so ko la vidéo yo et comme même on a dimension moko, je pense que zaka kestré et comme même on a dimension moko ko ba été. En tout cas, nous devons soutenir, nous devons prier pour la République. Et on a zako lancer mbela patata mokonzi wa ekolo to mona kaka soki bato bakufi ndaye na cordon à chancelier wana Lumumba Kabila tout consort mais talandeko makambo asalaka sacrifier toute sa vie aussi pour la nation congolaise des prières pour la République pourquoi pas des sons vivants ndeko pe mosali nzambe to mona nengo salape cordon Lumumba Kasavubu je sais pas moi na chancelier des ordres nationaux na biso to moni pasteur Kabundu Alesa un jour. Makani Sabayi Mboka Elelo et Sili, Tozo Kabonana prière pour la nation. On se retrouve demain, même chaîne, même heure, boutique à la branchée, la communication plus télévision. C'est parti. Mboka oyo ezana kati ya souffrance. Nzambe sunga pe mboka oyo lokola pe na numéro 1 azamuto azobanga nzambe pona pe bato bazobanga nzambe ba dirige pe mboka nyoso na ba poste nyoso nzambe tolingi tomona pe bana ya nzambe mboka oyo eza ya demonte mboka oyo balobi ke ezali mboka liboso ya riche weza na richesse mondiale kasi pona nini biso pasi kolela pasi ka nzambi wani mboka oyo ekomi ya suka nzambe sunga de façon ke mboka oyo emata to profiter pe na richesse na biso ezala te kaka bapayende bazoya koinvestir awa biloko minene bapaya oyo nde bazopesaka bango bambongo ya bakredi ya minene bana oyo akati ya mboka pe batelema bakoma pe bamilliardaire bakoma pe bamillionnaire ka nzambi wani nzambi wa mujulu yo lobi mboka koki kobela tokoki pe kosambela mboka ezwa guérison mboka na biso ezobela nzambe changer mentalité miyibi elongwa esprit ya moyibi elongwa nzambe totambola pe na kati ya banzela mike bagoudron ezala éclairage pe ezala bato bamela mai balia ka nzambe biso tokolia fufu te tolingi tolia bato bazwa misala bato basorganize mboka récupérer considération au niveau mondial nzambe pambola mboka na biso
pambola mokonzi na biso toyebi ke mboka oyo na kati ya Afrique surtout na mboka na biso mentalité ya mabe ekota balingaka mutu amalamu te mutu amalamu il faut babwakele mabanga mutu amalamu il faut bafinga bakosa me yo nzambe ata bakosi balobi likambo soki yo so telemisi likambo ezosalema nzambe tozolinga mboka oyo excelle changement emonana o nyonso bazolinga mboka edinda lisusu bakota na kati ya confusion chibingu muchande elelela bango si seigneur mboka soki biso tosambeli te nzambe nani mosusu basala nzambe nde bashanjaka mboka toyebi ke mboka bazoloka yango balokaka pe mboka balokaka pe quartier balokaka pe famille balokaka pe partout mais mboka oyo baloka ngo kala c'est le moment nzambe sala quelque chose